ngubu soko fingi ngai matoi lokola lapin soko fingi ngai mapeka lokola 7 soko fingi ngai luketi lokola balance kabiba liboka nalingaka bafinga nga te soko fingi ngai zolo lokola tete soko fingi ngai misi lokola bachinois soko fingi ngai munoko lokola ngubu soko fingi ngai zolo lokola tete soko fingi ngai misi lokola bachinois Molimo azongisi elikana motema loyembo ya Champion, je t'aime. Maï. Bonjour. Bonjour, merci. On a bien dit que là pour ça au maman mais pour tirer la makasi. Moi si tu veux pour nous autres comme ça pas problème bien bien. Côté maman ils ali sumo. Côté maman ils ali sumo mais na beauté na yo na pembe oza moi si kitoko. Et nous ne pas bien ngwana mais bon état entre parties na kutu na cop non maintenant on change cop na CP nous makasi moi si kitoko. Papa, ero no kambo. Soza posa na nga, yaka na panzu sa 15. Panzu ay aveni panzu nyo sa 15. Boiti, na baba la tu. Ah bon, ça va maman. Maman Santété. Maman Santété boni. Bien. So muta so bengo maman Santété ba tunaka. So muta pesi yo kombo ba botela o te ba tata na maman na yo. Ba tunaka. Wewe tina benga ko maman Santété. Ah, ba benga ko maman Santété kana moi raconte. Et l'amour lingo makasi hein maman. On l'attend et l'amour le premier au 30. Ah! Moi so. Quand l'amour no mon gars oui. Moi ben les maths ba tout faut ba que ça Saint-Tété. La mabile ça Saint-Tété. Saint-Tété. Allez la mabile Saint-Tété. Bon s'il vous plaît. Non, non, ah? Oui, dis-moi, moi ça va te comme yao. Ouais, où tu le cas, où tu comme moi, il faut soigner les bois bani. La solo et bien. Oh, et c'est ça. Autant un problème naïe. Mais ça un problème n'est sérieux. Aza moi c'est qui toko. Na lingi souté à te comme na comme c'est un soko au juda, na soko au idengai. Olobi, aza moi c'est qui toko. Pona se penae. Ah, moi ça c'est tête. Ni ba mi soupe ba se pelaka na ye qui se. Bon, au tout un te pourquoi bien que c'est tête. Ça pendant elle quoi na la takati. Elle a mal dans la talicole. Tellement là ça on trouve comment elle comment change. Comment elle comment mais ça on là tango. Il y a blé, il y a bien que c'est tête. Oh, mais ça c'est pas moi sauver un peu cette idée. À partir de là papa. Ami na yo. Amitié na yo. Ouais on sala que on se moi si on a comme moi si na yo. Et ça ya solo wana. Oui. Tika kaitsa faso wisha sepam. Ata puna ibika piko kaki. Dila ana kini. Uliwa tena na congélateur. But na sa t'échange na ba camarade ni na qui était comme on a ilokis. Hein? Ou mais tika sina ça va. Ça va pas. Tata tati tricot cassé hein? Tata
C'est bon, on côté li kilemba so na li non piso moi. Soko luka mutu mususu po akende asala ke boso la bido mbalo tala. Parce que hier alingana sola na batute. Batambongo ko balinga ba la le roi présent dans les miracles. Aboye. Ko so masolo. Wa ko sala ya ko luka ngai. Lobby. Tokutana après tokutanya. Ah bon? Nga tout bandal. Yo moya nga banda tout ba ebanga nga tamula partout. Bon, to sali boy. Te moyo ebi moi ça na bien. O ebi pesa vandaka. Na oya lobi na masa na nga Nicodème Zuma. Oya na lobi to kende na mona moi siwana. Loya na kamanya yo. Oya na kamanya yo et ça la bien. Nga ba ko film solo pe batboya ta mami sa tu boluka epo. Alo ka fala na bino. Oya suna na parti yo. DG à PES TV. Bonjour Tanti. Bonjour ma belle. Qui tombe ma casse c'est fait ce comment on a. C'est fini. Et joint là avec je suis moi pour la qui on là mais la somme ka basket mon mère a été ka basket mais la somme ka tête. Comme c'est ça na chaussure na mon capot maintenant. T'es sûr ba moi ba arrivage à Sikaya to ya kano ka bolinga ka ekoti no ya. Non ya souka. Là tomber na bâtiment. Donc Robert donc ya soirée donc Sandiana Oyo ka. Oh numéro na ngate. Mais on s'appelle Kito. To ma. Na pas passer pour s'appeler la. Nyonso basara donc ba faux modèle ekoti. Bonjour, bonjour. Bonjour. Papa. Oyo, espace trioka. Mais qui sont venus ma casse na matongi il y a un moment de visiter. Donc visiter. Oui, madame. Merci. Voyez ici na ba bilo ba bien ça wa. Ba tu voyez on sort pas de ba pantara sango. Dans le bien maman. Boy bon on est là au kitoko boy, ça cher quand même. Non papa. Les autres yoga et vraiment pour la souci à ma congolais. Et ça n'a pas pris mon abordable et raisonnable pour ma vie. Donc mon tabouzo qui est né du polo à sa possibilité à recevoir combien ça c'est. Bolivie sangai. Nae awa vraiment na tatonner. Moi na bandal. Mais na contrôle la distance mon bimba. Na tatonner bien. Mais là na kangita na yawa. Na moni kaka espace SMS na couloir. Na couloir ma diakoko. Bon, petit trioka eza place au Bungate, so on a victoire. Tuni avenue du stade. So bala so ka avenue du stade. So ko préféré yo moko zo moto 500 francs so ko sepelo kita makolo. So ko monika ka bar ya SMS en face na moni numéro 34. Numéro 34. De Olivier na commune ya Kalamu ma to PD. Sango mabe. Toela pona panza. Bo sango malam. Na bomba te. Na ba de so ko pesa adresse bo so e ba mo bien te. Ba so numéro téléphone. Numéro téléphone on va rentrer na mutu, on va mutu montre le bas 082 082 20 26 26 723 723. Olio yo bwakela ngai maladi yakandena la kisayo bangomba na mata. Olio yo panza libala moninga tuna ye ala kisayo nzambe na ye baluka yeyo enza matomboli ye lelo balakela mabeyeyo kalanda matomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo enzamba bimisinga Bayo.
bakanga porte te mama ndako bakanga porte na ebika bote crochet yo mo na tindiki boni na koiti bongo yo yokota pa potindika kama kasi la porte malembe bakengela na makengeli bakengela na pwani mama yo zalaka te mama sentete yo kena koteka mai na moi yo zalaka basi misusu te bakena kosala viki numba yo tekaka na yo tekaka mwa mai na yo o moi makasi ngai ebika oza te yo mo kena kengeli ndepe na moni porte boye mais eza mpe kansa bene na kuta na yo excusez moi zela okazo beka bien ah oui na kuwe bena ina puka na nga ebite so mama nga masanga bien nakasi na kuwei bona yoka luketu pasi bavatre na nga yoka yango pasi limbisa nayebisa kodala epuka abengango mama sentejet eloko olinga te nganga mpe yayati na quartier me tosolola se mama ngai omona nga na kati ya a lopango kutiko bato nyonso bayawanga ayaka te mais so na ye mpena mpo nasola na yo mpo eza likama vi na yo omoni vi so nazo explike likama vi na yo fo mamutu na kango mpe nakobambaka yango yo omonaka eza ya vi na yo kasi yanesi bongo baba comprendre nini kena aloba na yo kabo baba comprendre fo comprendre kena baacte na osala vi na yo malembe boye te so boye bima akende tikanga soki boye bima na porte kende yo balangage ka mabe boye oteka mai na balangage mabe client asomba ndeni zwanga lowa client po yo vino leka yango na koteka mai nabandi yo monoko to baexplike one vi na yo mama mama ngai eloko mo ndenge nayebisa yo ezaki garçon mo oyo jour wana onamonaki yo oyo jour aliboso nayebisaka kombo ya mama sentete nde nabengelaka yo mpo latakela bablaise yango nabengango synthétique blaise eza synthétique yango siko nayebisa yo mama garçon wana fo onéglige te famille na bango tala bana mbongo kokasa te wake na famille na bango mobola azali tala kinjum famille na bango basala kwa baverigo couturier belge ana famille na bango ta bato bana famille na bango oyebi yo ebi bien oyebi amutu oyebi bandakala mama nga abuka lokuta na pasi nakokoso te na yebi ekasho wana lokola baoluka sujet nyonso moni bino batamokili koshisa batuka na balance famille na bango moni moto mbongo aza te famille na bango bazata mbongo famille na bango oyo griffelenga moto oyo oyebi nao te mama namona obenga moto ya mokili différence na osali po wani so nasali différence na po wani kamema mpe na eglise yosambela ntango yosambela nzambe memanga mpe nayeba nzambe ti nasambelaka te nana eglise nakendaka te nasambelaka te non mpe na kote eglise te banda na botama nayebi mpe mambo eglise te mais cela veut dire te ke mpo nazala ndeti motu nyonso tu non kazala bongo te mama yosambelaka te nasambelaka te mais na pasi na nga na nyonso na nga navandaka seke oza na mwa kisi ndeni moi kisi moi coutume bien moi bokoko na yo papa nayebi makambo wana nyonso te nayebi te soki bokoko so kisi so banganga nayebi yango te donc nyonso nayebi mama sentete yo osambelaka te ke na eglise te owa mpe na kisi te donc wana oka polele ozaka yo boye naza mpe polele te naza motu nalati bilamba mama osala erreur omona vie banaka lokolo moko soit ozala ya makama bisimbasimba bokoko bakutime makambo ebelebele soit oza na nzambe parce que ngai nakojuge te na biso kake zala na nzambe etika kisi parce que nzambe alobaki muna moto bajuge na ta na ye mais comme conseil ngai napesa yo mama kotambola tout droit te na mokili kozala te oza na nzambe te oza mpe na satan te oza tout droit non souci problème maître nani ya kosupporte yo mama ngai napesa conseil zala noa te na nzambe mpona ozala na nzambe eza kaka kokende eglise te mais reconnaître kaka nzambe kaka aza maître nyonso ntango osoka problème lobaka problème oyo moto apesaka solution nzambe sa nzambe na première position mpo aza mo première omwana nzambe atombola neti ngai na vie
naza mpe lokola nteni na mpeso conseil mama te ngai nandemo mpe na yo babi ntango moto apeso conseil eza te ka ye atambola bien yo yokane oyebima na kati ya mutu kolanda mutu naza te mama nga mpe nanga lowa yo nga mpe nanga na kisi te nanga mpe na nzambe te nanga na katikati ok boyo etela mai te poa etali yo papa kende zwako nana safa na somelo mai te bino basa mai bomona 50 fois mbongo ebele ta bobele Geti so azaki nzoto makasi ndalandi yo vraiment ata na gishe. Merci mama. Bena mokili koza potion moko te hein. Yeah. Oui, yeah. Est-ce que vous avez Lingaka ndiko na ngaka yo nde na tikali no na mokilo. Ya buti la kufa pwani. Mama ndo hospital te. Mama mo hospital na bubanda wapi? Ya muteka mai te. Ya leki na ngai. Mai yango kupi ya kopesa. So na bimi na mai ya 2500 francs. Na so 500. Na obeta ba 5 tours na moi. Kuna za 2500 na zonga no ananda. Geti na za ni loko te. Lelo na tamboli. Ba kopesa nga mai, ba pesi nga ta mai teleki na ngai. Zambe waza likolo. Amona biso sanjamba ba ofele. Nasa ni loko te. Na mona te no banda na mimono hospital na banda na suka ata 50 fois katana na na ngoti na ndako geti. Na ngoti. Okufate ndabati kila ngaka yo okufate. Ngana utikala ngamoti na mokilo nyonso. Papa kufi mama landi. Toza famille mama teka ya papa ba obenga na biso na ndako. So kufinga lokiwa. So kufinga lo suka poza ka le sel muto nazali na mokilo mo bimbeza yo. Eza yo nzambe wana likolo yo ka mawa yo ka biso mawa. Yo ka mawa. Nzambe yo ka mawa. Yo ka mawa le jina ngai nzambe ngai. Yo banda pana. No senga nani. No senga nani geti okobika toza problème mutu te toza ba ofele. To defelo ka mutu te na pasi na biso. To lala banzalo okobika nga na lia na ngelo ka mutu te. Nazala bongo me mon hôpital te. Nazala le logo. Tete ga mai na ya pasi geti. Na iba ga logo mutu te, na zo ga logo mutu te. Boy te geti c'est là to kende kaka. To kende kaka suno sim sa dali puto na lata ga na pesta bawoka. Geti telema kaka na pesa geti so ko na go kete. Molimo azongisi elikana motema loyembo ya champion, je t'aime. Maman Naomi, quand elle a eu quoi il s'est maman, au père de son espoir. Il y a une homme écoute que yon doza malade. Tout un job maman, job à bon, c'est million qui a moto. De la même façon que toi si tu m'as parlé à propos de ton père, vous êtes resté rien que toi avec ton frère. Je te jure que tout ce qui se passe ici, Dieu va t'assister. Dieu va t'assister, maman, je vous dis la vérité. Au moins, je suis allé passer, Esaïe 43, 17 jusqu'à 19 février. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Regarde comment c'est l'Éternel est au point de faire quelque chose qui est nouvel, maman. Au bon c'est lui qui a été. Qui campe quoi pour le bâtiment sur aussi.
Zamba aza capable ya kosuscita ata mwana moko ata mutu moko ndenge alesaki bato bazalaki na désert bazangi lokolo baleka na mapa bamba Zamba asali miracle. Je peux réellement t'assurer en disant à ce que Dieu peut tout, rien n'est impossible à dire. Tu m'as parlé de ce que Obama Kanzambe, c'est vrai. Souvent, Oyo, Basal la Kanzambe na Bosolo nde bato babondisaka. Bato mokili balobi ba beta kalibanga na nzeto eza na Afrique. Ba beta kalibanga escafrieza sûrement tel que vous êtes là, je vous jure que vous avez là un truc de Dieu. Donc ce que moi je peux vous demander Lukanzambe, Lukate extension mo besoko bando évoluer. Le monde ko sambela en secret, c'est bien. Parfois, quand tu es entouré des pasteurs, des évangélistes, ils vont commencer à t'édifier, et d'ailleurs, tu dois savoir une chose. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et la suite vous serez donné là-dessus. Donc, il y a pas zonga, sambela comme il faut. D'ailleurs, ceux qui ont dit bien, ceux qui ont côté à côté à Satan, c'est la Bible dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Zamba Koussanzo, il faut qu'on kanzambe. Eh maman, il a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est encore possible que Zamba fasse la miracle, mais aucun niveau de fond de bois. Marwamba bien comme Elio, au banc que Dieu existe. Dieu peut faire quelque chose. Madame, sombela biso kisi oyo, tozana tina nango, tension de konayo ekiti makasi. Boto sala makasi abika. Pasteur, tika madame, quelques minutes tozana tina ya kisi. Encore tout est possible. Crois encore que Dieu peut faire quelque chose. Comment ça a été? Là, je manque comme ça, on a un costume mouton. Alors, je vais lire ma case. Moi, je vais pousser au tombeau. Oui, je ne vais pas pousser. Maman, s'il vous plaît. Ah, t'as envie d'en envoyer. Ah, mopaya yo otala ye na yo memi na hôpital mpasi aza ye yo vanda chef problème lisusu nini depuis quand bapesi na odonasi moto akufi te nga makanisi mabe nakanisaka moke na ekolo te na meido papa malembe nani malembe problème siko eza ndenge nini problème eza bakisi information moko urgent ngiti azokaka pesanga ordonnance ya koyede keba oyamosoma pesanga pesanga ordonnance tala mama moni bana basa pembe baza makasi na kopesa bana basanga toyawa problème ezamenaka libele teti lelo olongoleka libele abelisanga te boye abelisanga te moto abelisanga te mpe mort gono ozoloba moto moko bakotiki na mort te wa paster moto odéclare makasi to baparole badéclare problème eza te chaque jour nyonso ndeko na yo ngamona osi ozwa charge nyonso tala omoi bato babela kokeba bonzo ya pulupulu omoi abe omospumba yo ozwa bacharge omoi bato babela bwe baspumba pambamba yo Jésus merci banga nzambe yo ozwa charge moto kisi koyo napesa docteur merci ma sœur je t'avais dit à ce que tout est possible à ce que la foi maman est très forte kata bobe kambo nayoki lisolo na bino te me ndenge yo olobi na comprendre ke oyebisaki masere kasa na kondima nzambe akosunga ye ata mwana bato te yo mwa moke akenda koyedisa zonga papa yango kaka lobaka
Serre Zalaka. A toi, il dit serre, Sambela. Yo pourquoi Sambela? Ah, Sambela. Ah, biso ba makaru to Sambela la terre. Non, non, biso kozali kabu yakana. Fanda na. Bazali karu. Kozali kabu. Yo le monde na masala maso. Et d'ailleurs, tu as été créé à l'image de Dieu. Ngai, ngai macha tabe. Zamba linao mingi. Pasteur Jean 3,16 Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voilà. Ce qu'on peut suivre nos prépenses. Zamba je charge non nyonso aussi le rechanger. Pasteur nazaki na mo ba black man. Bikamo lobby pena itouche moi. Soki nga pena ne azabwe na longo na nga mokili. Na pesi fi na nga na nzambe ndenge sote ya PCR. C'est une famille à mettre la vie dans la makasi pe miracle ko bandola ndo tout le temps. Parce c'est là non muto ayebi ki azali musulile ka député. Personne de ko ya président de la République. Voilà. Ah c'est vrai. Bon ngai muto nzambe ata uti ndeko nanga te ba yebi ngai a contrôler finanga. Choni malheur maman na senga kula fomo ai. Haïti ezali ke dépôt et sur le moment ça n'a pas nanga tuse yo ese na ba ka mo ndanga te la mo na finga ka SNTT akama le mama wa pile ya na ba ka botutu ah zambe na bomo le pression matondo parce que de la biso mobile atie les souliers qui par ailleurs pour qui ça va pour sanité à chaque instant qui abondima sans charger na mais vous êtes là pour baka lolenga ucho yo qui sabiso solitude place sali miracle yawe sala miracle pas ayeba quand basi bakaka ba karepe mama bonisa menanga abanga yo nzambe bamona Yesu Kristo amen amen biga pa moi ça talinga oteda amen Amen. ce qu'on est ça na lobanga ngana sil sa pasteur nakata bongo amen la saka fouin kata teno si sana lobanga ngati malobanga ngalo ba ntambe ngo sala ke basi ba lula bote nga sala pe ba lula bo nzambo te kati na nga voilà même bota na tiens mutu linga ntambe ntatala nga krakenga Amen. amen osko na loba amen oyo lobanga nzongizi to loba amen utakata mutema nga amen oyo lobanga liboso voilà amen. Wananini eza makutu wananini eza munoko tala makutu tala 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 munoko tala makutu. C'est moi qui parle, prince Thierry, fils d'un roi du riz, idole fils d'un saï navegaou. Na kabine bopinga pe minga o makutu tamunoko bebo bango na ka publier na ba réseaux sociaux lokola ba Facebook WhatsApp Viber Imo Twitter Messenger et ce kabongo te elo na ngai chaque samedi na ke na moi salon de beauté pour basanga moi soin de visage pédicure manicure pour na bimisa beauté ben kuso boye ba te ba wuta nga lufu te ba wuta Angola Sobo finga suno lela makokate wananini eza makutu wananini eza munoko tala makutu tala 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 munoko. Ah mama, c'est moi Fabrice Mokonji MP4. Que ça j'ai bossé na bandal de Moko Nzambe. Ibala ngola makoma kobanga banga na yo. Angola makoma kobanga makutu na yo Mapika na yo yango ezali lokola sempre. Loketo na yo yango lokola balante. Babologo lokola nde eboko.
munoko tala makutu tala munoko Kalijibo wana kama kaye longine bangisa kabanya soka soseka bana basolela soka solela bana basoseka makutu Bila kuta yemba ata mwana baba azaka kamwana ano wambitemwe